Bandeko bana pasi mokimbangu kianga nimbote na bino banso besika bozwami na mokola lelo. Ndenge ezali bomesolo na biso pona kolanda émission na bino bokolingaka mingi émission masolo. Émission masolo ezali émission oyo ekoloba kobele masolo ya monene pasi mokimbangu pe lingomba na ye. Na mokola lelo ndenge tozali koyoka yango tango nyonso esika nyonso biso tozali na kati na bandako na biso. Likambo yo tozali kolobela likambo ya mama Mwilu. Lelo na mokola lelo ndenge tobongisi yango pamba te tozali kopusana na date ya avril, le 27 avril otoyebi ke le 6 avril ezali mokolo oyo tomonanaki batu papa Simon Kimbangu ayaki kobimisa moto mwindu na kati na libulu po eta monana na kati na mokila mona na mutu nde le 27 avril ezali likambo mama Mwilu. Lelo tobengisi mama na biso po totoka kosolola moke na makambo yo biso ba mama tozali nango po totoloba masolo bele kaka masolo ezali te soki makambo ndenge tusime yali masolo ya monene na papa Simon Kimbangu pe masolo ya monene na mama Mwilu. Yango lelo biso bandeko na bino na kati na lingomba papa Simon Kimbangu kiangani toye na mama na biso po tolobela likambo yango. Pona kobanda na kanisa tokokende molai te toyami mama na biso mibale bango bazali na biso elongo bango nde tokosolola masolo ya monene ya association de femmes kimbangistes oyo ebengami AFKI. Lelo yango masolo na biso ya lelo tokolobela kaka kobele masolo ya association de femmes kimbangistes. Natina wana na kosenga na bandeko na so bazali na sima oyo babongisa bina mokola lelo po ete boka kolanda biso na kati na bilili na bandako na bino nde tokosenga na bango bako akobimisela biso mama na biso tozwi na mokola lelo mama na biso mbote na biso ya solo ezali sengo mingi po ete nakoka koyamba bino pe bandeko na biso nyonso na kati na émission masolo tosolola masolo ya mama Mwilu. Yango likambo to bengseli bino pe ndenge bino bobongisaki yango tondimaki invitation na bino pe bino bondimi ya biso lelo nzambe asali tokutani poto kwa kosolola mais tolingi toyeba liboso santé na bino ezali ndenge nini po tomoni ke mozana mwa malili le 27 avril ezali koya santé na bino ezali ndenge nini. Ouais, merci papa journaliste. Santé na biso eza malamu pamba te tozokopusana ndenge yo moko lobi na milulu na biso santé fo ezala malamu papa te mokolo wana eza ya biso ba mama ndenge tozopusana na dati wana fo santé ezala malamu ye moko papa Simon Kimbangu kiangani apesa biso nzoto kolongola. Mama na loboko na nga mobali yo lobi nini mpona santé na yo nayebi koza ya kolemba lembe namoni ke yo ndenge nini. Merci. Na kombo ya tata mwana molimo santu santé ezali malamu na ndenge tozali kosala sensibilisation na biso ya bamama na biso mpona mokolo na biso ya le 27 avril opo ezali mokolo na biso bamama tozosenga na bamama nyonso esika bazwami sante ezala kitoko po te bakoka kozwa nzela ya kokende kokumisa mokolo wana na elonga ya mama na biso mama Mwilu. Merci bamama na kati bandeko bazali kolanda biso mama na monike eyo ezali émission masolo ezali émission bakwanto na bato oyo baza mpema na makila moto ya koloba mpona koningisaka bato nde na kosenga na biso moko na moko na kobanda na loboko na ngai ya mobali mama diaconesse bitu wana kati mama diaconesse omibimisa po ete kombo na yo et puis na lingombo za na grade nini ecclésiastique et puis kosalaka nini na kati na AFKI topesi malo na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santu ngai nazali mama Diluet Jeanne nazali mama Selo na paroisse na biso ya Paris Saint-Ouen na kati na AFKI nazali évangéliste na paroisse ya Saint-Ouen na kati na AFKI général nazali coordinatrice pona tina ya misala oyo papa Simon Kimbangu akisi na biso na mokili na Europe. Merci mama diaconesse mama Jeanne Diluet coordonnatrice kuna na kati na AFKI na misala monene wapesi bango ya achat ya bato toke na mama na biso na liboka na nga ya mwasi mama omibimisa kombo na yo pe musala ni nozosala na lingomba et puis sokoza na grade ecclésiastique obimiseli biso poto kwa koyeba. Merci papa journaliste.
ngai kombo na ngai mama Lunda de Marie naza diaconesse na paroisse ya Paris Saint-Ouen na kasi na Afrique naza na comité ya Afrique. Merci bana papa Simon Kimbangu bana mama Mwilu tokoti siko na kati na masolo na biso ndenge tokuti koyoka tozali na mama Jeanne diaconesse Jeanne Dilweke tozali na mama diaconesse Marie Ndol oyo tokolanda na mokola lelo ba mama na kanisa na mokola lelo toye pona tolobela likambo ya mama Mwilu tokolobela likambo ya association des femmes kimbangistes tokoki kolobela likambo association des femmes kimbangistes te tant que tolobela likambo mama Mwilu pamba te toyebi ke papa Simu papa Diangenda papa Kisolokele papa Dialunga na bango tango basalaki association des femmes kimbangistes na le 8 octobre 1965 nde likanisa bango yalaki ke ba mama ya kati na Lingomba balanda bizaleli ya mama Mwilu mais na kosenga na biso na mokola lelo tokoka mama Paul limbolela biso mo moke dit nango basalaki association des femmes kimbangistes rôle nango ekozalaka nini dit nango ezali nini na kosenga oya mibongisi na bino mibale bokoko kozwa mpona korépondre biso na motuna oyo totuni na kombo ya tata mwana pe molimo santo ya solo merci papa journaliste soki papa Diangenda abimisaki AFKI association des femmes kimbangistes biti nango ezalaki nini papa Diangenda posa na ye ezalaki kozala modele lokola mama Mwilu azalaki kolanda matambi na ye evaneli ya mama Mwilu elateli na ye elobeli na ye pe asalaki social kati na bamama po toyebi te social na kati na Lingomba ndenge papa Diangenda alingelaki yango emata po toko social ezali nde ekobongisaka makambo ebele. Merci maman diaconesse Dilweke coordonnatrice depuis ce Maloba. Merci ndenge maman na biso mama Marie alobi ezali kaka bongo ndenge papa alingaki te association de femmes kimbangistes lokola ndenge tolobeli yango AFKI ensuite esalamaki po te ezala na social ya Lingomba mpe toyi mpona kobongisa bana na biso ya basi na kote ya bamama na biso na bana na biso ya basi oyo tozali kobota nde papa alingaki bamama kimbangiste tozala na modele na biso oyo ezali ke soki moto amoni mutu mwasi alobi oyo mama kimbangiste différence ekoka kozala na mangomba mosusu mpe ndenge mpe papa alingaki modele wana oyo alingelaki mingi mpe bakomi kolanda yango tozali komona mangomba mosusu mpe bakomi te po basambela batie bitambala na motu yango wana mpe ezali te ndakisa wana papa Diangenda alingaki mpona bamama na ye ya Lingomba kimbangiste na association na ye bazala modele yango wana mpe ezokende na mokili mobimba bamama nyonso bakomi modele moko po bakende na losambo bazwi kitambala batie na motu bayebi sikoyo valeur ya kitambala mpona bamama. Merci ba mama, merci bandeko bozali kolanda biso na kanisa biso tolandi bango ndenge nini ba pesi biso tina nini oyo papa Diangenda basalaki association des femmes kimbangistes na kanisa ezalaki po ete kotalisa monene ya mama Mwilu pe kolakisa na ba mama na biso ndenge nini tokoki kozalela pamba te tomonaki comportement mama Mwilu elobeli na ye elateli na ye vis-à-vis ya batu ezalaki ndenge mosusu yango na kati ya mama na biso bauti koloba kasi ba mama soki tokei mwa moke likambo wana ezali kosala biso mwa moke na mokola lelo ndenge modele wana ezalaki me lelo tokozonga mwa moke na mboko biso tozali likambo na social tozali komona eske pe ba mama pe eloko ni tokoki koloba po ete biso na biso totalanaka tosala ndenge likambo wana na kala ezalaki bino kokoloba na biso ni. Merci mingi papa journaliste ya solo na motuna na onde olobi na tango ya kala ndenge papa Diangenda alingelaki social ya ezali na kati na Lingomba tomonaki etamboli ya bamama na biso
ndenge nini basimbaki lingomba pe social ndenge nini ezalaki pe biso na ntango ya biso tozolanda toujours matambi oyo ya bamama na biso oyo bango balakisaki biso yango pe biso tozali nango yango pe biso tokolakisa kati na bana na biso oyo likambo oyo ebunga te oyo yango eza ya motuya oyo tokoki kobakisa ndenge papa alingelaki mpona bamama biso tozolanda kaka bamama na biso ndenge ezalaki liboso ke mama kaka azwaki mosala oyo yaki asalaki makambo ya ebele po papa ndenge asengelaki te akoka kosala bekole akoka kolakisa bana ya basi kotonga alakisa bana basi misala alakisa bango ndenge ya kolamba po ekole ezalaki na Nyangara mpona koteya bana ya basi kotonga bilamba pe kolamba yango wana pe biso na ntango oyo tozali pe kolanda kaka bongo tozoteya bana na biso ya basi pe tozoteya bango kolamba ndenge nini bakoki kozala ndenge nini bakoki kozalela na etamboli ya kimbangiste po te tozala mpe baza ba jeune fille bazovivre na mboka oyo me bazala na etamboli ya bakimbangiste po kimbangiste amonanaka na elateli na ye ndenge alati motu nyonso amoni yo oza mondimi osambelaka différence ezalaka ke tolanda modele oyo toyei kokuta awa yango te. Merci maman Nangai, maman Diaconesse, maman Jeanne Dilwe, maman Diaconesse, maman Marie. Nakanisa biso nyonso tozali kolanda bino e kozala na biso sengo mingi po ete toka koyekola likambo na mozindo nyonso. Tozali komona ya solo ndenge ba mama na biso ndenge bino bozali kotambola tolingi toyeba est-ce relation na ndenge ba mikito kitesko na mikilaso awa na relation na bino ba mama na génération na biso ndenge bozali awa na bana o tozali kobota est-ce nini bokoki koloba po ete tozali komona mingi accoutrement changé et la télé comme ya ndenge mosusu et puis bana na biso tango mosusu komona mwana ya mwasi na tango na kala mwana déjà ya 12 ans ayebi ja kolamba ayebi kosala musala ayebi mais lelo tango mosusu tozo komona ezo kosala mwa muke nini bokoko loba na biso po ete conseil bokoko kopesa na ba mama ou bien ndenge tokoko tambolela pamba te tomoni na tango na kala et papa salaki yango pona ko organiser ba séminaire pona ko organiser ba makambe belé na ko lakisa ba mama ndenge ni bakoko vanda na kati na libala ndenge bakoko vanda na kati na pamba te na tango na kala po mona mama aleka ne pas mibali bazali okomona evma afukami a kitisi mutu mais na lelo eza sunde ngona te okoko loba na biso nini mama tokena na mama coordonnatrice mama Jeanne Dilweke si ma toke na maman Diaconesse Marie Ndol. Merci beaucoup papa. Tozongi mwa sima po papa Diangenda tangu mama mula za kotika ye alakisaki ye ba mama. Alakisi ngai pa mama olingi kotika alebi na tiki ye na maboka ba mama. Yango na papa Diangenda tangu azalaki soki mwana mwasi ube mama abebisi ezalaki kotungisa ye makasi soki mpe likambo ezali akobengisa bamama kaku ekipe na ye nyonso wana na bamama maleka na bamama oyo biso toyebi bango nyonso bazalaki na ekipe na bango wana akobenga bango alobi bozwa bana na bino bokende koteya bango po te likambo oyo nga na sepei nango te ezali boye azalaki na matata makasi na komona ke mwana mwasi abebisa susi na ye ezalaki wana po te papa atikelaki ye na maboko ya bamama lokola biso na lingomba na biso ezala mwana aza na mwasi aza na 2 ans aza mama ezala aza na 3 ans aza mama yango wana mama nyonso tu soki abebisi papa ezalaki kotungisa ye yango wana alingaki ke bamama tozala na mateya mingi na bana ya basi yango wana tokotaka lutendele ndenge mama longo nsololo aexplikaka biso likambo oyo papa akotiselaka biso retraite mpona koteya biso bamama kimbangiste ba jeune fille kimbangiste po te tozala modele moko ya kolanda matambi ya mama mwe
ya solo bana na biso balobaka ke mama mwinu tanga azalaki est-ce que makambo oyo tozovivre ezalaki oui mama mwinu azalaki mama oyo asalaki administration mama oyo azalaki na boyambi mama oyo azalaki kotala bipai na bipai surtout mopaya ye azalaki na boyambi azalaki na nyonso oyo etangami na bomwasi mwasi azalaka na boyambi mwasi azalaka na soki ozali na ndako na yo yo moko ozali lokola assistante sociale na kati ya ndako na yo mpona koyeba kobongisa oyo nyonso etali ndako mama mula asalaki yango mpo abatelaki bana na ye réussite ya bana na ye tozali komona yango bapapa na biso réussite na bango mpo te abatelaki bango yango wana mpe ezosenga na biso bamama ya lelo toyeba kobatela bana na biso mpo réussite mpe ezala ndenge mama mulu azolakisa biso exemple wana atambwisaki bango na vie spirituelle biso mpe bamama tozala na bana na biso ya basi na ya mibali totambwisa bango tolakisaka bango papa diangenda ndenge nini alingelaki biso totambola mpo tozalaki na ye elongo toyokaki ye toyebi oyo alingaki na oyo azalaki kolinga te nakanisi mpona kobakisa na oyo mama Jeanne alobi na ntina na biso bamama toza na role monene ndenge asikoli bamama mulu ndenge asimbaki kobanda na lingomba na bana na ye yango nde tosoki koloba ni bandeli esengeli na biso mpe topesa pa ya bana na biso pamba te ekole ya liboso eza nde na kati na ndako na kati na ndako ezali mama nde yo moto kolakisa biso bamama nde biso tokolakisa na bana na biso etambolili evandeli ndenge nini tokozalelaka oyo biso balakisaki biso yango biso tokolakisa pamba te na ekole oyo ya kati ya ndako soki oyo mama okoki kolakisa na bana te eza pasi me biti ezali ke biso nyonso bamama ekole oyo ya liboso eza kati na ndako biso nde totransmettre na kati na bana na biso ndenge yango biso tozwaka ndenge yango balakisaka biso kobana na ndako ndenge tolobaki liboso evandeli kolamba makambo nyonso kokuta na kati na ndako yango wana biso bamama toza mpe na devoir monene ya kosala na ntina na bana na biso ezala ya basi to ya mibali. Merci maman diaconesse Jeanne Dilweke, maman diaconesse Marindol, topesi bino merci mingi na ndenge ozali ko répondre biso na bamituna oyo bandeko na biso bamekaki kopesa poto kwa kotuna bino. Tolingi to activité ya afki pamba te tomoni ke na kati na activité wana toye komona ba soirée de prière o bengi beko toye komona ba séminaire de formation administratif pour na ba maman toye komona ba colonie de vacances toye komona ba atelier de couture mais pour na ba activité toye komona likambo yo lelo tozo ko benga mercredi solution mais tina mokola lelo tozali kotala chef spirituel Nzambe na papa Simon Kimbango Kiangani azoloba na biso tango nyonso ke mercredi solution yango nde tokozwaka makambo yango to sengaka mais lelo na mama baza ko comprendre likambo ya mercredi wana te bino ba mama lokwa na mokola lelo toye na bino lelo na kati na télévision nini bokoyi koloba po eta mama ba ko kozwa conscience wana ya koyeba ko répondre présent na mokola mercredi po ete yango nde tozo ko benga mercredi solution. Maman, que tu connais son man, Marie Dolte Pichomalo. Merci mingi papa Lambert. Ya solo na mukona mercredi ndenge yango ezali li. Pamba te na lingomba mukolo ya mercredi ndenge yango papa apesa yango ya biso ba mama komonisa monene. Koya kokumisa mama mu na mukolo yango pote na paso ya monaki lelo ekomi biso esengo kati na biso. Pamba te soko ya monaka paso wana ta simbaka lingomba te. Lelo biso toko mona na te pote mosala itikala na maboko na etango nyonso papa Simon mama zaki na boloko yango na mercredi solution eza mokolo ya biso ba mama na pasi nyonso toza na ngoto bali bana mardi otolala ka beko po mokolo wana ya mardi pesa mili biso ba mama tina na mabondeli lelo papa Simon mama kanga na zo senga biso mabondeli na tango to komi ye mokalo bito sa makasi na mabondeli na babeko na église na tongo na mabondeli ya bangonga yango na mercredi solution eza mokolo oyo
mama moko epesamela biso bamama na ntina ya mama muli mpo tokende kolela tokende kosenga na mpasi nyonso biso toza nango po te soko mercredi yo mama ovandi na kati na ndako obosani mokolo ya mercredi tobengi mercredi solution se koza mama te mpo mama nyonso posana ye kotelema na mokolo na tokende toyoki mateya tosololi toleli po te ye moko mama muli molobeli tolobaka te mama muli alobaki bana kotika nakende mpo nazala molobeli na biso nde mokolo wana tokendaka tosenga oye alela biso epai ya papa Simon Kimbangu. Merci papa ote mokolo na misato po papa Diangenda ndenga lobaki na biso na lakisaka bino maya likolo na se papa Diangenda yako bimisela biso te mokolo na misato ezali mokolo yo Nzambe asalaki ngai mwasi na mokolo wana ya misato nde ezalaka na elonga ya mama mwilu papa ye kopesa biso bamama alobi bamama soki afukami asengi nde Nzambe ayokaka mbangu yango wana alingaki te bamama na ye mokolo na mibale tozalaka na pokwa na kati na mabeko beko wana tosengaka mpasi ya mokili ya banzoto na biso na mabota na biso pe ya lingomba na biso kimia ekoka kozala na bana na biso ya basi na bana na biso ya mibali mokolo na misato soki toye ndenge tobengi yango mercredi solution po bato ebele bazwi basolution na mokolo na misato na mabondeli ya mokolo na misato na mokolo na misato toyaka tobandi na mabondeli Kishasa lokola bango bazali na bango babandi na bango na 10h tina midi tango baya kokota na éducation nde toye kokota na kimvuka biso lokola tozali na mokili na poto tobandi na mabondeli na biso na ba 16h pe toye kokota na éducation toye kokota na kimvuka na biso nde na tango wana tozwaka matei oyo akoteya bomama na biso bomwasi na biso ndenge mwasi akoki kose comporter na vie na biso bamama kimbangiste pe bana na biso ya basi ndenge nini bakoki kozalela pe toteyi likambo ya ndaku toteyi elambeli efandeli nyonso tu toteyaka yango mokolo na misato ntango mosusu ozali na mwa erreur na yo moke ntango mosusu mokolo na misato ye mokolo na mpe Nzambe apesi chance oyoki likambo oyo okokaka te na moto bapesaki prédication ou bien na éducation obongisi mpe ndako na yo kimi ebanda kokota na mabala na biso nyonso. Merci bana papa Simon Kimbangu kiangani na kanisa tozali kolanda ndenge nini bamama na biso mibale bazali kolimbolela biso na likambo oyo na kanisa bamama likambo ya mercredi tokolobela kango tango nyonso bato mingi bakomitu na katango nyonso ndenge bato bakolobaka mais ndenge nini na afki mwana mobali akomi lisusu kuna bato bayebi lingomba kala oyo na kata mama bozali na biso elongo papa kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda kuntima tango bango bazaki likanisa kosala afki association des femmes kimbangistes baponaki mama na biso mama révérende ou asatika biso mama Véronique Kakubalomba nde atilaki ye ba collaboratrice na ye bazalaki tokomona bango bazalaki pe ebele moto tanga bakomona bango ezalité bazalaki batokomona mama Régine Sala mama Jeanne Yambuya ba mama Hélène Umba mama Thérèse Miezi mama Longo ne mbana na lobi mama Tubakili ba mama bazalaki ebele mais na kati na cabinet ya na bureau ya mama Kakuna afki tozalaki na papa 7 oyo papa Diangenda atiaki na afki ba wanai kosala na bango yango bato bazali koyeba te yango bakokansaka bakoba lingomba oyo ezali lingomba oyo akozala ka chef spirituel akoki kosala oyo akoki kolongola moto ya te oyo ye alobi ezali mibeko nde tolobi ke na kati na afki mama Kaku azalaki na bapapa banai kopesa ye maboko ezalaki papa Ntimba papa Muyamba Mpinga papa Manzula Duba papa Mbambi Yabo
révérend Lembe Otozalaki na ye na kati na auto kotika biso pe à son âme. Révérend Lembe Azalaki na kati na bureau maman Kaku. Papa Richard Mulumba et papa Ditonda Ntima. Batata na biso wana bango 7. Papa Yangenda baponaki bango po ipaki nekosala na Afki. Lelo pe lokola ndenge tozali koloba to soki to chité to komona ke papa Simo Kimbangu kiangani. Na ndenge azali koloba na biso azali kote ya biso na mokolo nyonso azali kote ya biso. Likambo na mercredi. Ba mama tina mokola lelo nanu tozwi conscience ya likambo te. Tozali komona batu mingi lelo batali ko tozoko tuna me biso bato tozala kana nzambe kati na biso. Ba mama tozala nzambe me tozali koyeba te est-ce que vraiment tozala kana nzambe. Balobi na Psaume 33 esengo na liboto oyo bakozalaka na nzambe kati na bango. Akobenga matata na bango et c'est ponama elokola biso. Mais bato mususu bazali koyeba exemple ngai moko na dali na pese exemple tokendaki na mundele Monsieur Philippe na Nkamba. Tokomi na Nkamba Monsieur Philippe tozalaki na ngai. Tanga sololi na chef spirituel alobi na yeke ngai eloko na kosenga na kosenga na yo banana nazo ba contrat ya Dubai te. Papa alobi na yende ngozozongwa okozwa ngo. Kondima oya azalaki nango atie foi na ye. Lelo Monsieur Philippe azoko arrêter chaque fois to bengani que ba contrat lobi ba contrat est commis moyen te même moi sinaye kona na kende kuna lobi na ngai ke mais bobebisi mobile amona na kasote pa tout le temps ba voyage na Dubai alobaki na soki asengaki na chef spirituel otali po ete likambo oyo ye ayebi monene ya tata wana me biso mama Mwilo alakisaki ba mama papa lobi ke tala ba mama na yo bangoyo ba mama effectivement bozosala likambo na kati na lingomba kasi conscience eya tozala lokola mama Mwilo elobeli langage na biso elateli makamba mike papa soka lobi bolobi iyo bosali nakanisa to uti koloba kaka mwa moke poto ko koloba ke ndenge na uti ko kota
maman kaku batilaki mpe mibali bana kosala na ye lelo tomoni na likambo na bato tondenge tokende siko na likambo oyo papa Simon Kimbangu kianga nazali kolobela apesaki bato na batata ngai nazali tata tokosala yango parce que soki nzambe alobi ekomi mibeko mais ebongisamaki nango uta kala ke papa Simon Kimbangu kiangani akopesa soki mama mpe likambo na bato nde emonanaki papa kamati likambo na bato apesi yango na bamama lelo tolingi toyeba likambo wana mama coordonnatrice tokomi na niveau nini tina mokale papa te le 27 avril yango tozali kokende yo tozali mama coordonnatrice ozali kotambusa so na likambo wana olobi na biso nini mpona likambo ya bato. Merci beaucoup papa Lambert mpona likambo na bato nzela na biso voix na biso mpenza na nzela bato ezali ya kitoko mpe toza kokende malamu bapote tokoka koloba tala ezalaki na papa azalaki na Brazzaville ntango akiti na Brazzaville alobi kolona na kobokola nde akendaki mpona ntina mosala punzuli atelemeli 2023 na kolona na kobokola alobi bapapa nasenga bino bato bosi bokotisi 3 ans bozopesanga bato te ya mwana bamama bokopesanga bato na mois de juillet wana bamama nyonso balobi papa biso tokopesa yo bato tondimaki biso nyonso esika tozalaki toyokaki mongonga papa tosepelaki organisation esalamaki na ntina ya mosala ya bato bayaki kotia mama mokonzi oyo azalaki na biso asalaki ekipe aye kosala ekipe ya kosala achat ya bato na poto alobi bipai nyonso bazali tozali na commission oyo tosali pote yango esomba bato ezala na Brazzaville na Angola na Kinshasa bokangisi mbongo botindi tolukaki bato tozwaki bato na biso eza na bonne voie tokomi mpenza presque à la fin po totinda po biso bamama ya Europe todesidaki na avril avant biso tolongola makolo na biso na mokili na poto tokende na Kinshasa bato na biso ezali kotambola na mai biso mpe tolandi yango wana nde tokopesa na tata Molingo Mosantu na 2023 ndenge alobi na biso ke tobandeli ya 0 biso tozali kopesa ye bato na biso ndenge tobandelaka yango na bafiche ya 20 euros toye kokoma na fiche ya famille na 100 euros mpe toye kobanda misala ya ntinzani kasi voix vraiment ezali vraiment malamu tokomi presque à la fin mais eloko ezali pasi ntango tokataka mbongo ya bato monta oyo topesaka tomonaki motu nyonso soki apesi bato esombami meti lelo bamosusu bazolala pongi yango na tolobi balamuka soki balamuki bafungoli misu kaka na pongi oyo bango balali bato na biso etamboli ekeli yango nde nakoki koloba mpona ntina mosala ya bato Lambert azali na ngai elongo ye mpe azali na kati na condition akoki kobakisa oyo nga na komite. Merci ya solo bandeko bana papa Simon Kimbangu kiangani ndenge tozali kolanda mama dilwe ke ye azali nde mama coordonnatrice na kati na makambo oyo ya achat ya bateau de pêche ndenge bongisamaki tata mokonzi ya bule biso tozali basupervise tozali kotala biso tozali kaka wana mpona kosala badémarche me makambo nyonso epesamaki na maboko ya Afrique pamba te financement ezali nde Afrique ndenge papa Diangenda apesaki mama Kaku bapapa na biso na uto kotanga se po bapesa ye maboko ndenge mpe papa Simon Kimbangu kiangani apesaki oyo etenga mpena kopesa kaka maboko na likambo ya Afrique tobeta mabaku te ndenge bato mingi bazali koloba ke Afrique lisusu ekomi na bana mibali mais soko muntu oyo oyoki mutu alobi ndenge wana otali olobi kaka ke oyo azali mutu asika aza nanu mondimi te pamba te mondimi na tolobi yango ke uta le 8 octobre 1965
papa diangeli na tamba salaki association des femmes qui bangiste afi ataki na mutu mama révérende Véronique Nkaku Balomba na ba collaboratrice na ye ne akamata ki papa 7 ataki bango na kati na biro na ye po ba kopesa ye maboko esika mama bazali to lobite ke batambola ka mabe batambola ka kitoko koleka balolation mususu be bapesa ka maboko nde tozo kopesa maboko na likambo wana to koloba ke ba mama likambo na bato ezali likambo munene ebomba mesika wana tango nzambe alobaki na Noé asala bato tomonaki ke nzambe aponaki bana na ye basi na bango na babibwele mibale akotaki bango na kati na masuwa na ntango na lelo papa Simon Kimba Okiangali alobi makambo te ke bana na biso te mokili mobimba yo osala likambo wana apesi yango na bamama apesi na batata c'est significatif na likambo wana mais mingi bazali kozula yango lokola na valeur vraiment te or ke likambo ye tokolekete nango mikolo mosusu pamba te tozali komona batémoignage ezali ebele ngai moko toza na kati ya télévision moye tolobango yeli te nakutamaki na nkamba ndenge tomonaki bawei baye koelema epai ya papa Simon Kimba Okiangali po ete bandeko na bango bazali kosala te e bato wana ezali makambo ebele baoyo bakangama tomonaka bazembo ajeteki babilimu ekangama na se ya mai babilimu esika donc ezali spirituellement eza na makambo ebele yango wana bamama batata totelema na likambo oyo soki nzambe alobi likambo papa Simon Kimba Okiangali ekomi mibeko tosalela yango soki yo moto ozali kofrene yango soki yo moto ozali kolanda et surtout tomoni ke batobia bangeso tasala malade na ntango na epoke ya Nehemi ntango aleki kotonga bato baye kosala basongisongi kasi na mokolo ya lelo tokomi na 105e anniversaire ya papa Diangenda le bâtisseur de l'église kibangiste l'architecte oyo asalaki po te lingomba oyo ekoma ndenge tozali nango lelo tozali kofete ye ayaki na kimia ayaki na pe malamu pe wana ekitela bamama nyonso batata nyonso biso nyonso soki ozalaki na makambo mosusu otisa mpe na makambo na yo soki ozalaki na makambo na tobia longola tobia tia mpe na makambo na yo po ete likambo ya bato tosala yango mama diakonese mama ndolo namoni yo ovandeli ya bakimia namoni obandi kokati sikoyo nayebi te molimo elati mpona makambo bato yo koloba na zoni mais papa la mais pour la bateau ndenge mama coordinatrice alobi tolambaka biso bamama totika na mikolo mingi te pamba te avril yango kaka eza na porte po te toyokanaki ndenge feti ya mama mule ezali ndenge yango bato ekopesama totelema tolambuka na bacontribution na biso ndenge sikolobamana na mama coordinatrice tokomi esika wana te ndenge yango oyo tokwai kokoma tolambuka bamama tolambuka esika na biso tozali biso bamama sante tolambuka po te tosi tokomi pembeni tosepelisa tata molimo santo soko ya sepeli biso nde tosi mapambo namoni olingo bakisa mwa likambo mama coordinatrice mama Jeanne ilweke oyo simbi mosala ezali mokumba monene epesamelaki yo po ete omema yango eza ndenge namoni mama ozolala te merci beaucoup papa mosala epesameli biso nga nazalaka na tozalaka na siloga moko na kati na libota elobamaka boye si jamais papa alobi futu eloko wana papa na biso alobaki ya libota na libota soki tolobi bongo seke eloko wana futu oyelaka soki papa alobi si jamais papa alobi futu eloko wana papa na biso azalaki koloba yango bongo papa nani wana bandimbani wala yango papa alobi il faut tokolela eloko wana yango wana tolobi boye bato na biso bamama oyo tozalaki na bango na sinsani oyo tozalaki ya le 18 batangaki contrat tosi tozwaki contrat na biso sikoyo mama yo ozwaki kati oza kaka kolala pongi ndenge tolobi tolamuka toza deja na contrat na maboko na biso basi bazwi mbongo
mbongo etikali ba mama to lamuka na ba pays oyo bozo lala bolamuka pote toko akopesa papa ye asepela biso tozwa mapamboli po na nzambe na biso alobi ba mama ayebisi mama présidente générale mama Tilulu Temple alobi esengo soki ba mama bakokisi likambo na bango esengo uti likolo esengo ezali na se esengo ezali kati na ba mama yango na ba mama biso toza ba mama tozobikisa biso moko te na mabota na biso pona ntango ya Noe basalaki yango na bato ya mbongo ebele babimisaka mbongo basombaka bato me na ntango ewumelaka bato balobi tala oyo asalisi biso mosala pamba bakotaka na bato babebisaka me ntango Noe alelaka maladi yaka makasi nzambe alobi na ye mutu nyonso akobela oyo akobela akotaka na bato na salite oyo atie apakola salite wana yango ekobikisa ye me oyo ya biso alobi tokotisa oyo ya biso bawei na biso na kati na bato tolandaki ye mokolo marche ezalaki na Kinshasa alobi bato bakomi ebele na Kinshasa ya solo toyebi bike bato ebele basili kokufa ndenge banzambe na biso balobaki ke tolingi komona makila te baza na place ya kokende te na kati na mboka oyo biso tofandi biso moko tofandaki na papa Kisolokele toyebi oyo alobaki yo yebi oyokaki mingi na papa Kisolokele ozoko bato ezokolobela eloko te mama oza kaka kolala pongi ntango ezali tolamuka tosala fin na likambo oyo bato ekende biso tozala na esengo tosepelisa mokili eza likambo moke te bamama na bapapa na ngai na kati na mboka na biso ya Congo tokitisi eloko wana boye bakimbangiste valeur nini toza kopesa na nzambe na biso tala valeur azwi na kunzulu azali kutu azomwana lokola alala rene na bilanga ya kunzulu mpona nini biloko ebimi kuna ezokopesa papa esengo bongo mokolo ya komona bato mbisi ebimi esengo ya ndenge nini nzambe akozala nango mpo ngano tozwa mapamboli tozali bato ya mabe tozali kobebisa mingi kasi na misala nde esika na ye akoyokela biso mawa mpe abongiseli biso mokili ndenge posa na ye ezali yango na totelema totika kolala pongi po te tokoka kotinda yango ekoka kodemare ekende Kinshasa na komba tata mwana molimo mosantu. Merci bana papa Simon Kimbangu, merci bana mama Mwilu na kalite ko kolanda émission na biso nini tokoko koloba nini tokoko batisa. Na kopesa ka merci mingi na mama présidente nyonso ya Europe, Amérique et Canada. Na mosala monene oyo bozali kosala ezali kopesa papa Simon Kimbangu kiangani esengo mingi. Ezala kesengo mingi soki papa Simon Kimbangu kiangani alobi likambo ebino bolobi ingeta papa ekozala kesengo mingi tozala kaka bandi ya slogan te papa Simon Kimbangu kiangani oye mema oyo yazo longa kosalela ngote so papa Simon Kimbangu kiangani oye mais oza mutali boso ya kolanda bato papa bate batu ba mama na batata batenda kisika papa Simon Kimbangu kiangani balobi na yeke papa Simon Kimbangu papa pona nini olika kosala bato pona nini olika kosomba bato bato wana lelo bakomi mikolo mais na 1981 bazalaki bana mikolo bakenda kona pali ya nginda te papa pona nini oliko fola la temple oyo bana wana lelo bakoli tata bakenda kotumisa mama Mwilu mama mobali kutu bakanga ye oteleka yo mokotala bapasi babibon bamaladi bamana bana linga na yo ngai ngana na kotala mama Mwilu direct ngai beke moto yo Satan abenga na ki mais le bato ngo lelo bakoti na kati na bazana kwa kaka bakenda kati bazonga kaka yango mama zala mayele likambo bapesi biso ezali
eloko moko ya motuya oyo lobi tokobongela nango nzoto soki toza kobonga nzoto te mpona nini pamba te tozokotia papa na esika na ye te toza na banzambe bakitaki kati na mokili papa kisolokele papa dialunga na papa diange na butu bango misato bazali kaka bomoko papa simokimbango piangani yango nakopesaka merci na vraiment nakozongela yango bamama présidente oyo bozali kotelema mpona kotombola likambo ya mama mwilu na mikili ya poto na Europe na Amérique mpe na Canada nakopesaka bino longonia tomoni baparasa mike tokokotanga bakombo te mais lelo oyo babandi kotelema tala lokola paroisse lokola Suède 2 personnes mais bazali toujours bikatele nyonso tokende na Finlande tozomona baminike baparasa oyo eyali ke tondimaki te mais lelo ebandi kotelema bacrey lile azalaka te eza kitoko mingi eba baparasa minene mpe tomoni bamama présidente nga napesi bino longonia na mosala bozosala papa aza na bino esengo papa soka sepeli biso tozwi mapamboli tokontinue toujours ndenge wana topesa mama présidente générale mama Tilulu Tampa maboko pamba te ye akozwaka mitindo na papa Simon Kimbangu kiangani ye akitela mama présidente soki totali ezali soki bapona yo ozala na esika wana baponi yo na commission ezala nango fiere epesami na motu nyonso te baponi yo ozala na kati na komite ya afki ezala nango fiere epesami na motu nyonso te baponi yo mpe balobelaka ke yo ndenge oza wana kende kosala sensibilisation ezala nango fiere mpona te epesami na motu nyonso te esika nyonso bakopona yo ezala nango fiere kimbangiste lingomba kitoko lingomba elengi boye tala na kati na lingomba bango tofandi na biso tozokolobela likambo ya nzambe tala lingomba eza elengi yango tokomisa yango toujours elengi tosala mosala na biso tokomi na suki émission na biso kopesa neti na utoloba bamama bazosala basensibilisation na kati na bazosala bamakelele ya kitoko bamama topesi bino bamerci bamama oyo baza kotelema topesi bino merci bazotanga bakombo na bino te topesi bino toujours tozolanda papa azolanda bino tozosala kitoko mingi tokokontinue toujours na bolingo na mibeko na misala ndenge nzambe akolongisa biso tokomi na suka émission na biso mama coordonnatrice mama diaconesse ntango mosusu likambo moko oyo kenga natundaki bino te okomaki koloba topesi bino tozali mpenza na likambo te otunaki biso tokoki koloba tozongisi kaka merci ya moto ozongisaka kaka na ye moko oyo tolobaka ntango nyonso ye kaka nzambe na biso tata molimo mosanto merci oyo ye nde apermettre biso lelo totelema mpona koloba na bapapa conseiller na ye na bamama conseillere na ye nyonso nazongisi mpe merci na bamama présidente ya solo bilombe ntango bazokobenga bino bapere vert boza bilombe botelemi ntango botelemaka esengo ezalaka nazwa komona bipai na bipai bozali sensibilisation ezali ata moto ezosala mpasi ntango bino bozokosala sensibilisation na baparoise na bino omoni kini ekoti kati na biso merci beaucoup bacourage bamama présidente esika nyonso bino bozali ndenge tokumisi na mama présidente na biso mama Silulu Tampa ndenge akobengaka biso baberin vert a papa Simon Kimbangu ezali bino bamama bangebungebu na ye alobi totiango ntina bana na biso ya basi bangebungebu nyonso ya basi na ya mibali balanda biso bamama na bango ndenge biso tolandaki bamama na biso likambo yango yango wana mpe biso na oyo mpe bazoya nsima bazali bana na biso mpe bakolanda yango ekokende liboso tozongisi kaka merci beaucoup na bamama na mosala monene oyo tozali kosala tokomi na biso na suka po te bato na biso ekende tozali na esengo makasi tosuki bongo na kombo ya tata mwana molimo mosantu mama tobiso maloba na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu ya solo nyonso oyo tozalaki nango mposa ya koloba tolobi ya suka tokolobela kaka ndenge mama coordinatrice alobi tokomi na suka mpona likambo ya bato totelema tosilisa makambo wana
ote ndenge tolobaki nzambe asepela tosepelisa nzambe na biso ya mwana tozongisi merci mingi ya solo papa Lambert na occasion oyo opesi biso toya kolobela mama Muli tolobela makambo oyo ya bato mpe nyonso ozalaki na kokosa merci mingi na ye moko ye mei papa Simon Mbakiangani na baconseiller baconseillère bamama na biso mpe bamama présidente ndenge esi koloba na mosala monene kozosala na biso mpe bamama nde tozopesa bino maboko mpe na ye moko mama général mama Tilulu na kanisi tosuki na biso boye na kombo ya tata mwana mpe mosala. Merci bana papa Simon Kimbangu bana mama Mwilu tokomi na suka émission na biso eloko tokoko accepter papa te nyonso elobami nango ngana kopesa kaka merci ya liboso na papa Simon Kimbangu kiangani ambate papa ndenge tozalaki na mama na biso azali respect na musala monene oyo pesi biso tozali kokene nango soki yo osimbaki biso te nga kozali pasi papa toujours ndenge oza kosimba biso continue kosimba musala biso po tokene nango tina suka na kopesa merci mingi na ba conseiller et conseillère na ye et merci na mama présidente générale AI mama Ntilulu Tampa na kanisa mama topesi yo merci na confiance ozo kopesa epai na biso et confiance oyo yo pesi na mama présidente ya Europe mama présidente Europe en tout cas mama na pesi bino longonia merci mingi na moi moke tant tozana bino moi moke tozali ko travailler ensemble na moni ya solo vraiment collaboration dali kitoko tozoko yokana na ndenge moka kitoko vraiment na pesi bino merci ba mama présidente nyonso pi mosala et ba mama présidente na ba collaboratrice na bino na ba l'équipe na bino et na pesi bata commission il y a 32 personnes bate kuna black réalité bato so afongoli misu baza koyeba oyo ezoko sala maboye oyo sala maboye en tout cas ezali sengo mingi na kati na commission topesi bino merci et na kopesa merci na ba mama na biso bato ko sala ba sensibilisation lokola mama Christine kuna na paroisse à Liège maman continue toujours comme ça pambate nzamba azali ko sepela et ma pas bolende ezali ko kita mama Mufabala tomoni pe susu yo bimi na mama nyonso azali ko sala ba sensibilisation toke na mboka Kinshasa mama Nzuzi mama Jose bango nyonso topesi bino merci pe félicitations bakoki kosalisa biso tozali ko maboko ezali ya kofonga ba espoir mama présidente tolingi bino mingi émission na bino yango oyo émission masolo tofongoli bino porte bokota bosala ba émission ndenge bolingi oyo bokotinda maloba tozala na bino elongo et merci na équipe oyo eza na kati na émission masolo kobanda na ngai mo papa Lambert topesi papa Alfonso Landu papa Mananga pe mama na biso na kati na réalisation pe na caméra topesi mama Fifi Ndongala merci mingi na mosala ozali kosala tika ete mapamboli ezala na biso nyonso pe na bino nyonso pe mama nyonso kimia oyo papa Diangenda ayelaki biso na mokili na le 22 mars 1918 et 105e année na ye ayeli biso kimia malamu kimia wana pe ekitakati na mabota na biso esika nyonso tozali kimia ezala boyokani tozala bomoko sima ya papa Simon Kimbangu kiangani pona wana ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi équipe technique nyonso ya émission masolo nde topesi bino merci tokomi na mbalasi